souffrir, batobe ba onyo comme batobe ba souffrir, ba mon avis difficile pour avoir même un pain à manger, c'est vraiment difficile. Yongo to ko découvrir famille oyo vraiment ils ont en retrait, ils ont abandonné, je sais pas par ses membres famille naie, par son mari, je sais pas. À travers cette émission, ce télémarque d'aujourd'hui, on va découvrir cette famille. Nini ba vivre ndenge nini, comment ba ouvre nanda kwa ndenge nini, botala niveau nda ku ndenge zali, degré ya pauvreté, oh bazo vivre nango, ce comment on peut sentir bazo vivre nango ça vraiment pas si vraiment yango et ça là biso pas si tobi non to ko ti quelqu'un bo boité, faut tout ça là élément pour découvrir comment vivre cette famille. Beaucoup tabolanda biso ndenge to ok. Na kati nda ku pasi toujours côté tomoni comment est-ce que bazo vivre na pasi tala niveau milinga kaka lotoko izina lotoko oboyo kaka lotoko basala ndenge lotoko ngwana basala kuna milinga mais à côté na yango en plus na banana ye to komika ko na mama to yeba bakomaki ya ndenge nini ba vanda ka comment na ba milinga bote oh eza nini au fait mbote mama mama ngai mama kombo nani. Comment tomba jetu? Maman combien d'années? Na combien pour passer les kaki? Où t'es qui d'abord wapi? Les bosso nazaki les bosso kuna maladi yako kanga makasi. Namona kisikoyo mwaya usalizate. Nena yake awa mama moko pe ya chaki mwanda kuna ye awa vanda na fana ina simana ye. Comme ça tango asoma ki lupangu na ye abina kena motute. Natala kisika okendeza la kite. Des conditions humaines zolala. Comme ça mobilité. Bala kufa. Faut tikala kana bana yo. Luka rapeto luka puno kusunga. Bibi ndeni mama nanga ka boy. Bato mawakaka oya lekea ya pa kilo mwa 100 francs. Oya kilo mwa 1000 francs ka bon. Donc moi izate. Combien de temps vous vivez dans la situation? Ça va 5 ans. 5 ans ka quand la condition où le gouvernement congolais quand la condition à ma bé oyo zo vivre ka boy mbula so ebecha ntu ata yo mukotala kaka tombola la ka même mbula kaka mai kotaki awa obo mbule bitaka makasi wa mai tondaki awa nyoso metula tukende olala kuna mwinga sanga kendo la mina milinga na bozaki ndenge na milinga o milingo ndeba yeko chango na tongo awa ezalaki te bokela kuna siko bo finika kinini parce que mbule zo beta bolala kana sam tolala ka boye mbule zo beta bolala ka boye tolala ka bongo za bana combien za bango misato vous êtes na famille te tata mwasi koko mama c'est normal famille zate comment na kini ndenge nini uta na wa beta kina lubumbashi na tata nga na ikotoyo yepe koma bota kana ita yeko kufa atika kinga na disfekite ya boy mobalo abala kinga yepe yeko kufa yangwana na komi na condition mobali pasa na bandeko te atika pe bandeko te bako sunga mobali bandeko baza penza te atika bandeko tata baleki papa leki ata bazali me basunga kate babwakisa atika pata lupangu te kosunga bino te so lupangu mbena vanja wate mama na ngai so lupangu mbena vanja na wana condition moko mabe makasi ya tamsu mbula ndenge yaka po mai tonda kawa mwa ete ko mona pe obungisa ta mwana moko tamsu yo moko pe owipe kukufa na mai okufi l'État congolais en plus bat bazolando parce que biso site na biso za WWHP Olanda yo po biso todo toucher excusez-moi place ngo za milinga makasi yango zo mona ya moto zo toucher bolimisa biso donc condition ngo za bongo to lingeza la bongo bat bolando de monde entier okesa bango ni esa bango oza wapi pe o situé place ozali po bakoka kosunga yo nazana nandanu babin quartier yo quartier ndanu zone délimitée. Nous avons venu Badinga, numéro 20. Dès que tu allé. Bon, au mieux, vous avez un bon mot quoi ça. Moi quoi ça t'es na chindi. Abimeka libanda wana.
Ok, maman, le bazar bana mibale. Tous au moins la moko, tu retourner quelques questions par rapport à des bases vivre parce que bana bazar mibale, moi qu'on est tout retrouver mais on dirait pas la santé vraiment bien. Tembo te yaya. Bonjour. Comment on a? Mado. Mado, aux ans âgés. 11 ans. 11 ans. Vous savez à combien de temps? 5 ans. 5 ans. Vous vendez à quelle condition? Yo tangaka. T. Banda okoli chokomi na ajo ya 11 ans. Tangi na te. Natanga na combien na 4e. Après na yo 4 classe R maman Belle. Maman Zobela ni. Yebite me abela kaka. Siko olobine bat ba olanda biso bakoko sunga bino. Basunga biso ne temps tozali poto nyuko makasi. Ni bono kama ndesi nani. Na mbula, na kolera, na maladi. Ndeti yo bozo bela obela ni. Na bela typhoïde, mbwa paswenga na landela traitement te. Na peso tonga. Ah bon, tanga peto suka na 4e primaire. Bat ba olanda biso oloba moko gentil ya malamu. Utala caméra kuna. Bandeko nyonso balanda biso batala etat toza baoyo mawa basunga biso twana pasi nani eloko aloba te. Vraiment, l'émotion est grande parce que cette famille souffre. Yo panzara mbongo, yo liaka bien, ola place à bien, au pensara na baninga te bazo souffrir. Voilà l'état à laquelle vit cette famille. C'est vraiment choquant, ça fait très mal. Vraiment, on a état de santé na bango, ils ont vraiment bien été. Yo zolanda biso za papa bonheur, yo oza mbongo belé, yo sunga babola pour nzamba pambola yo parce que la Bible nous dit le boko epesaka, yango pe le boko ezwaka. Vraiment parce que mazo vivre na difficulté makasi, o vraiment toko kokate ko lo bango ko exprimer parce que nous sommes sur place, nous vivons vraiment comment bazo vivre na ba difficulté très énorme vraiment bino bolande biso de partout pour continuer ko sunga bango o boko so bomoni bango te pour contacter ngai, le numéro est affiché à bas de l'écran. Comme on a ou soit vous m'appelez au 089 67 00243 89 67 05 093 00243 89 67 05 093 bosunga bango vraiment esengo ekozala makasi. Mama yebisa biso zobela maladie ni. Malade naza kobela. Eza koskoso ya pema, typhoïde, malaria. Yango nde sala kinga boy. Traitement. Traitement comme tel tel. Pour mélanine peut esungoza la bien. Naza komelaka ba comprimé otalaka na ba hôpital. Ba peso ba comprimé qui se penza normal ezagite. Voilà, nous basunga o na bavanda na maman na quartier, ba mona comment va vivre na souffrance na misère, ndenge bavanda ka na ba maladie na bango na mbula soki beti comment ba souffraka, bazanga ki kolobate to poser bon peu quelques questions na ba micro na biso ya www.hpmedia.com, bazanga ki te ba s'exprimer. Mbote mama. Mbote mama. Mama kombo nani? Mama Bibi. A toi na quartier. Quartier Ndanu, commune ya Limete. Mama yo mona ba bavanda raboué, otika no povanda no kimia. Esa ki nini en fait? Mama oyo aza mama Mado ya belaka. Mais traitement malamu azwaka te. Mwana na Mado azaki mais eyako leka ba décembre atamboli pema ba voisin bo batindaki ye mbwa ye kuswa epota munene za likolo awo. Mais azwaka tonga tétanos te traitement moko pe azwaka ya malungi zala été avanda. Na sima na ngonde malade ye kobanda mwana kondi. Et c'est quand qui n'est pas ba vétérinaire ba sala ba traitera ba mbwa ba landela traitement na maladie ya mbwa ilo kezo sa mwana neza traitement pour mbwa na zaki na maladie mais traitement ya mbwa wana azuite lo mota pa kolombwa ba yebiete
bayebi kolombwa Colombo wana bazwa en charge. Kolombwa ateka soki apesa bango soki pe 3000 francs bazwa tonga tétanos mais azora tonga tétanos te eloko moko pe te ti lelo mwana na commune temps wana azalaki mwana mo makasi atanga na banda kotinda ye mwasi munene mwana kitoko so omoni osepela na ye ndenge abela boye epesaka nga mpasi makasi fale balandela ye traitement oyo pena etungisa eza maladi ya mbwa ndenge mbwa aswaki ye wana na ya liboso tifoidi na malaria wana eza nsima koyo baautorité baolanda biso kosenga bango nini batamawa mpenza bazwa na mwana oyo balandile traitement ya bato oyo batraitaka bamaladi ya mbwa wana batraite nanu ye soki batraite na nsima ndenge nga naza na kondimake soki batraite ka maladi ya mbwa wana basalisi baexamen akoyoka bien akosunga mama na ye. Merci beaucoup. Lisungi babi batamawa bazangaka te bato basungaka bato baokaka mawa bazangaka te tokutanaki na tantini moko kaka na ndako ya mamango oyo azokorendre bango secours mikolo oyo bazovivre mwa bien akoyebisa biso ayebi ndenge nini koma akomi na niveau akoya kosunga bango. Mbote mama. Mbote. Kombono nani? Kombono Merveille Bilonda. Oyebi famille ndeni? Bon, maman Tumba nebi moi kala il y a 2 ans banda ko sa na compagnie place mobile na sala ka zaki domestique mais musale sila nango nde abanda ko bela. Bon, c'était la semaine passée nde mwana yaki na ndako azolenga makasi. Voisine nga tuni mado nini o bopesa ngata maya komela naza nzala na okoka te. Des voisines nga ko sola nga ke mwana za kuna azokoka te est-ce que moi eza to kita quand même to keta la étape place pe baza wana eza ndenge ni parce que banda longwa non pe na mona ete to kuta na apeti nde to pesa mwana mo eloko olia na mwa muki ezaki aya nango abasa abalia nde lobi na to ya ko kita voisine nga a to ya ki vraiment état baza ngo a eza pasi mingi saki nga pasi na esaki maman que na otika ete ata na nga na mukio na zwaka ikoki te parce que nga na zali boko moko donc kokate ko zele nyonso moi fufu moi matembele ko monana mais mbongo kena me maman na hôpital e kozala te yango na lukaki bata mawa o ba ko sunga maman biso ba venir yo en aide parce que aza maman na ebi aza mwasi kitoko ninga parce que so andi ba soin bien elle va récupérer sa santé les enfants aussi bana bazami ki faut batanga ceux qui maman kebo et pas si les katemi na nzela ebele ba finge ndoki mais ba yebite situation ni nazo traverser et puis les enfants risquent de mendier et ce n'est pas bon ba fazeur et bandaka bo pas si les kinanda ko eloko ko les aider qu'est-ce que les enfants vont faire donc nous prions vraiment aux gens de bon cœur ba ya ba sunga maman na biso aza maman moboti biso pe biso ba o ba maman bazate na ebi passe kozanga maman et puis na lingite bana o ba perdre maman na bango faut pas perdre maman ba okola nde kende wapi c'est ça le problème parce que famille zate biso nde toza famille na bango tokotika bango ti merci merci OK. Le plaisir a été notre. Yako Kapasi ensemble Nabino, par téléspectateurs sur notre site www.hpmedia.com. Dans le monde entier. Je dis ceci, yo perdra mbongo on a ba musicien. Okenda na ofuta no ba musicien ba aja na mbongo. Mubatoko ko sunga bango yoyo o nzambe akopambola ko baksa lisusu. Ebele parce que Dieu dit le boko pesa rande na lobaki na debi yango le boko ezwaka. Bo sunga famille na pasi. Ngai Marinon Nzebo qui vous parle na oki pasi makasi parce que Nathalie moi je dors bien, je mange bien, je m'habille bien et batu mususu ba ovana na pasi bazo nyo comment bazo souffrir même mon son bata novalgie no ezate. Ça fait très mal je vous dis très chers téléspectateurs vous qui nous suivez de partout. Maboka mawa loko anga marina na okimawa bosunga famille oyo notre numéro mon numéro personnel parce que so bobenginga tokokoka pe kosunga famille wana numéro nanga eza 00243 89 67 05093 pe eza affiché à bas d'écran bobenga bo soutenir famille o bazana Kinshasa précisément dans limité ceux qui bobengi to ko mabino inde ti place bazali pour ko komona état à laquelle vivent cette famille ça fait très mal c'est très choquant merci à nous sur Bolanda et sur de partout Marine on vous dit bye bye.